Bonjour, bonjour, Salina Bandekono Sobalandaka, Eco RDC, Eco RDC Nde Makambo, Fanny Katalé, Ndefia Tchote Zakambo Kananga. Un grand merci à mon boss Jean Tubo, Babi Jean Tubo, Bande Makambo. Merci beaucoup à maman Brigitte Nkongo, Motema, papa Willy Nkongo. Merci à maman Jackie Kilaba, Monsa Mundaleki Moussaka na Elenge, pourquoi pas Anto Strait. Motema ya Mario Strait na Kata Suisse. Merci beaucoup na Bandekono Sobalandaka, Eco RDC. Merci beaucoup à toi Verdi Kyoka 24 mise au point. Et pourquoi pas à Bob Moulema, hein, mon fils à moi, Babi, donc Motema Monene, Balobi, Kimia, Nyoso Malamu, donc Namoni déjà Santa Papa Kenda Kime, Suko déjà, Bob Moulema. Makasi, merci beaucoup. Moi, on a Jean Tubo, Tubois. Merci beaucoup. Tous continuer toujours na émission Nabiso. Merci na bande kono so balandaka Eco RDC. Eza bongo oyabino Fanny Katale afia Tchocho Zakambo kananga. Un grand merci na Roda Molembi Nzamba Zatata. Roda Molembi Nzamba Zatata de la part à mon boss Jean Tubo, Tubois. Merci na bande kono so balandaka Eco RDC. Hein? Toza wanaka pono sepeli sabino soke kozala na eluya bastar te ezaka na télé réalité soke eza na télé réalité te et kozala na si on parlait de toi soki peza na si on parlait de toi te et kozala na ba émission ya banquette ba émission ya ndenge na ndenge. Merci mokona lelo bongo toza bongo awa elongo na invité nanga mokona lelo tozo beta lisolo bongo ya nini hein tozonga bongo na plateau. Merci à toi Verdi Kyoka 24 mise au point. Peggy Walongwa ba Peggy. On va continuer. Bonjour papa. Oui, bonjour Fanny Kataela. Boni. Oui, dans Roland Zambé, tout ça très bien. Ok. Pardon pour ça, mon qui ça, mon musica. T'es même pas. Nous avons John a eu le bail boy. On m'a dit pour va pousser na premier na yo. Voilà pour tout. On m'a évité. On m'a évité. Bon, il y a un bloc en est là. So boya ba problème na basa batu wana ni Fanny Otumba nde mtakolo bake oh no bobo mais Fanny Otumba batu pe aloba ni bongo te bonne santé. Oui, santé za bien quand nde nazo ya munene te nde batu ba aloba nanga ah mais nde nazo ya munene te na sibangolo nazo lia bien nazo la bien nazo la ta bien mais munene zate venda ipsenga ke no munene nangeza awate oh ipsenga na République démocratique du Congo so na vandika na notre la jamais ya munene na ofungwa mameno ya munene te oh mais so na biminde mboko nde na ya munene. On a espéré un jour le Canada va passer pour Mambuto Ezali Nabima Nakina Lubumbashi Nakina ba kota ba boma ba mwanda peut-être na koya gare non tala Gisanga ni bagoma et ko sala pe komona mutafunga pe ko twana ba gisanga bagoma wana ba pomme de terre za kuna minene ba made soit bien ko souklan 5-6 fois au tokisho dame et ça lo bien mais na kina pour vivre à fond na faut obenga gimonoka alo yaya tinanga moi $50 gimonoka so abwakeli osepele obenga jino Serge Manzei mfumu na olela maître dox motomba nazolela mona moi kamar moi nzete ye esungi mais sans wana donc bibi ka kine. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Nzange naebi ke bandeko nyonso bazolanda yo, baebi nzange baebi tout mais par rapport ya loko les deuxième photo ya mbao na kati ya Eco RDC eza bongo première fois na ezaki télé réalité au deuxième photo ya mbao na plateau na biso ya Eco RDC mais et ça la bien na ba fan na yo to pe na ba o ba bandaka émission na kati ba meka bongo koyeba vrai nom ya Nzange père des enfants Nzange marié donc nyonso wana. Ouais, merci Naza comme on a d'abord Jean Blaise Pascal Likombi Mbauka, voilà comme on appelle non c'est Jean Blaise Pascal non ngai Likombi poste non ngai Mbauka yango wana. Naza père de 2 enfants. Naza engagé, Naza occupé, Naza célibataire, Naza marié, Naza identifié, Naza congolais. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Mais par rapport à tout bête à moi, du solo tout ça la résumé par rapport à tout yamba qui on a télé réalité résumé kaka moi mon qui pour ce tobito kende suna makambo belé za la bongo mon sika makasi tout ça moi résumé mon qui ya Nzange. Voilà. Résumé nanga par rapport à quoi? Il y a
place nzangi abandi théâtre. Ah, ok. Nzangi azo évoluer ndenge nini? Moi résumé. Quand on a résumé dans le lobby, abandi théâtre en 1986, ils ont une église catholique. Car on est au Sangana, tout ça la théâtre, tout ça le théâtre, histoire il y a Anouari Tenengapeta, tout ça histoire il y a Jésus. Ça, le roman, bon. Le personnage, je vais dans le théâtre, on dit personnage, il y a Mémé. Je joue à Mémé, tant que je suis à Botami, on a la zone là. La scole, le Mémé, mais tu vas se faire là fort. À partir de là, on a commencé à intéresser à Batonioso. On a un peu de Gouana, le cas on se fait la mine na Cocodian Zombo. Donc idole, non? Ah, idole, on a pensé Cocodian Zombo, Tsengo Yangenda, personne à mon vieux. Alors c'est pas ma casse donc on a combien penza quoi interpréter bango ali tie ko sala kene ko kota na groupe Maboke ngalema to na côté na groupe Maboke ay ko évoluer muke ba fait mafura bazwinga na bango après wana na kepa takinga na kepa petit mondonga na ko l'opérette nena roke na to choc soit bala na 93 na travailler na to choc soit bala na ba masanga ba dadi ba mugondo ba nzala ba viena nga ba bilali ba mama kila ba oncle Mopemi ba miraesa ouais tewa ba sefora na ba été biso tabata kala voilà na ba mama lo sokuta longue pas mettre pas yé pas na biso wana to travailler après wana ndé na yo kende ko ça être classique ndé ba viena nga belombe ba tuninga chiki na mountain na kata chiki na 5e mois de humanité moi bon ba saki groupe mo irait de théâtre après wana ndé babino loko za na talent to tindo na Inas nde batinda nga na Inas oyebi to sa ba na biso ba na Inas donc en tête na biso za ba Romain Domba ba kila kikongi na ba misa biso bazana ba vie misu pe ba leka na Inas baza ba alema bana tout bazali ba sila biso tout tozali ba gitutila tozebele o to sala eloko na pokara Mindondo aza susté père son âme na masa na ngai Solange Mindondo aza parmi bato ba formanga na théâtre malgré Azamista nanga maza parmi bato ba formanga ne komaki na 97 na ye kokende kokota groupe Simba to bandi groupe Simba na ba Sila Banseka ba Wibe biso wana tu na ba Bongos ba Milo ba Leya ba Nyango ba Nyota to zalaki wana biso tu après ba Moseka ba ye ba Kalunga ba ye ta na yo tika groupe Simba nde na yo kende to kena rock bokabela bodo tout ça l'Africa création. Après Africa Création, pendant que tout ça Africa Création, tout un groupe Simba, tous autres travaillent pas le rapport les moquins de la satire. Tous travaillons en contingence plurielle et par après des dans la tiki bodo na okende na ba vie mondori. Ba on ba ra ozanga pena na palais. Ba zungai na kena ndo travailler na bango. Na obeta pe kriwani nzange e kangi. Allez, so ba bisinga tena olonga na souci na ngezaka groupe na osali za lokwa groupe Simba. Problème c'est tout la même que en 2003 nous avons tout ça Lisboy Fondation de tout évoluer titi et puis comme maman des ala mon a quitté tout ça le groupe standard on a masalanga j'étais de Londres c'est d'Abilele donc j'étais salé en passant tout ça le groupe na gothique là on a pu nous présenter l'émission dans la CCTV on m'a présenté l'émission après tout un sonné sobete yo gothique boité yo fo boye photo zonga kaka na zone sur Lisboy. Nous sommes chef. Tu vas aller travailler. Si comme Nathan mon ami non, Nathalie peut, ma mister Msuto banana bango kala bakoba banani par rapport aux évolutions zali. On a la cause la carte derrière yoté, hein. Tous ça master par rapport à la génération mais naza vieux na âge et puis maman m'a belé 5 ans faut on a peine à évoluer non problème té ya yo a oncle tala kaka vous avez que ma mère na biso na quartier ils ont une gravité. Et puis tu as battu, tu as une famille, tu as une famille, tu as sauté donc tu as famille. Donc on le bien bien et puis sauver en tout cas et comment. So le bien sauver la présence nanga yeba yango ke comment. Donc tu as une famille. Ndé a permettre nga pena ke na sali pe bord nanga. Na ni pe roleka na tamoro na katani ba fika ya groupe ba kokotsa ba vie moko boye mabe na stopper groupe. Nous allons reprendre psycho activité. Nous allons tourner je crois, monsieur Péco dans la net et le capé quand la chaîne a biso monsieur va TNT awa
pour faciliter bato pe bazali bana mboka batala yango. Donc pour le moment naza bongo et nazo travailler pe naleki nanga maswako fali. On travaille na bagag, bloc belé tout travail na mobiki ici, balianza donc bateau tout o ba seperananga, on appelle la seperana bango ba solliciter nga, tout travail na bango. Donc ça non. D'accord. Merci. Meilleur vœu belé na Abed Dachou balobi mobile pembe mbingande mobile babi. Abed Dachou les boss. Muto azo sala Nicolo artiste bazala. Azo charge artiste comédien. Abed Dachou. D'accord. Et longo basangani basali donc balobani tenon nous met dans la main. Voilà, na ya Willy Moucheni Koda Mboka. Ya Willy Moucheni code Mboka babi code ya Mboka penza plus 243. Merci wana tozo continuer, merci beaucoup na bande konyo sondenge bozo landa biso. Encore merci à mon boss Jean Thibaut bana loba na pesa ke mbote mingi na pesa ke ba merci belé parce que hein mon boss babi boss nde makam. Voilà. Tomeka mwa mkeko ko solo la. Nzange obeti li solo moko lobi obimaka na théâtre moko boye obande ko jouer meme wana kati église maintenant meme wana ko sala biso mwa meme po ebi ke sana batu so penda o sala bina me ndeti ngesuki kana me mais sana meme mususu e ko accélérer bon nga meme na ngala ndo jouer ngo la ndenge mo ya message quoi c'est ça non là ce qu'on va te comprendre oh même on est là Yesu abotami na ndenge nini na ko ba na ebeye Yesu abotami ebeye Yesu abotami ibeye donc on est là Yesu do senga libele Yesu abotami bato baye oh sko bato mais oh zo la nini est-ce que même aller là bongo sona leli Yesu abotami libele donc Yesu abotami alla libele parce que ça dit que bato tout l'église va moseka mais moi no awiti wapi ba père kaneza na ba vie misusu moi no awiti wapi non moi no naza artiste faut encadrer faut tine pas mutu boye ba komo bulele ngai faut tine pas ngandi misusu ote faut akende na théâtre ya groupe Nzoi asaka na radio ba misusu te fallait kana OZRT car ndengwana donc c'est ça la peke non nzamba salanga grâce na banole kana OZRT na 1990 donc naza parmi ba jeune oyo ba leki na OZRT na âge muke ngata na leka na OZRT ba mindono pe na ba na salon ote tano leka na OZRT be lombe pe na ba na salon ote RTNC donc na ba te belé ba bandaki na noté na télévision wana mais ngai na zaki le plus jeune na leka déjà na OZRT en 1990 na groupe Maboke Ngalem. Voilà, merci beaucoup. Wana bongo suko tokota na o ezali bongo ya mutuya. Verdi ki okave 4 mise au point. Tokota na o ya mutuya ya lilo. To vandika aboye, to raisonner na tout na moi question moko. Nzange il y a des fois donc obimara chaque jour au kenda ba tournage. Ouais, na chaque jour na kenda ba tournage. Ce qui est en sous-souper, le tournage, je me souviens de na fatigué. Mana bizate na betika tena na tournage mo boye mais na betika bon po na j'attends un repos quoi. OK. Na lukape na laver moi bilamba. Na lukape na samo makamsu super mike yanga moko. Na ko bimape na kena lukina lambi po ya des fois comme moi ata mususu trop de tournage au leka na tournage oyo la mais loboko na moko ozo vivre en penate. OK. Yango peneza er moment na obwaki pe na tournage on a zwaki lobi tena consommer on lelo somi moi carton à CRS au chewana beti pe moi tour na marché somi moi mbolongo na yo oyo saisonango tata au salon moi sauce bloqué mo boy dame pe va na mo écran et bika ne ba chino ba tinla so ba plasma camoufler no na parler ka nwa mo pe mo na pe moi manzele mo pa bien c'était na tournage na on va 23h
mais olingi ozanoka yo moko moi concentration ba jour musupe nazala rapé na bimi na nga pété donc na biki non na matin na bandi jeune na nga partir à 0h ti 0h na bimi té nazaka na kata ndako na sali pe loko té na lié té et loko té ti ba 0h so ekoki na chauffer ka ma ya chakai na meliti so gâteau ezali na la na nga pe lobi on attend la bandi vie na nga normal donc ça dit na sacrifier journée wana pour na tika tam sous semaine na maboka nzambe et puis car cause APR moko pemena basango pemena pasteur de la foi Jean-Paul Mayata et ça là que le sambo le ka Petro wana ndema kam. D'accord, merci beaucoup, merci, on a toujours continué. Voilà, Nzange, on a mis mbolongo, foufou, ouais. Sauce boloké. Na mais côté foufou, j'étais na banda kolamba, na tikala jamais olamba foufou mboma. So la melo foufou, osa jamais déçu. Répani no so lamba na yo moko lambi ke po sentir que banda ko lamba mais repas o na lambi on deza ki toko kolika ba répani. Nana deux repas. On a lamba bato balia bakata na misapi. Na lamba d'abord bien, na donc so na lambi faut se pelera na blo no so lamba. Mais lo on a lamba o yeza ke no bato balia bakata na misapi ngombe ne pinard. Webi ngombe lelo na kini po bato balamba on souter. Na lamba pena ngombe pena ba mera so ba no lamba pena donc ya sauce rouge. Ngombe pena na so mbi kilo ngombe 12000. Na ye na on a kati papa na sala on épinard. Ya rouge. Bato balia biso bien auto rouge. Ya motane. Bato ba gbori. Mutu nyonso asepeli donc habité moi ngala tala bangala to bolamba. J'étais bangala ba manianga ba bolamba. Lo musuna lamba bien na lamba bilo ramboka na biso. Nde batanda biso nde to lamba ka soso chembika ne pinard. O tika no mona mbika ti. Mbike malwa mwamba. O biso la miso sa mwamba. O mona mwamba na kata nzungu. Biso pesko za bongo. Na lambi soso na chango mbika. Na chango épinard na kati. Épinard o tika lo mona muto o tika mona no pe mbika te. Mais au lieu biloko o lobi nazo wa guya mbika. Mais mbike mona nti. Mais à part wana elo muso lamba gitoko makasi za pondo madesu. Ngala mbapono madeso ko ba mona mai onde tia malewa tengala mbapono madeso ya boto so ala mbapono madeso tuna ala mbe munyanga muyombe besingombe to nani donc la lamba ka yango jeti mais sikoyo na ba vite fende na za sona pe mbolonga pe ba mbolonga mikete na mukeme na le mbolonga minene ba mbolonga ba 25 plus so na sombiango saisonango so na kalinga ngote na salon ya bouillon. Salon ya bouillon na sali sauce rouge mupanzi sauce moi kilo na chepe mupanzi allez na odamena na badi muto pa yepe ani pa lion na ntenge pe otie sauce wana ntenge o sepeli avance que ça va bloquer vite fait exact bon na beta ngo daka po na tambo. D'accord. Carla la métisse blanche nakata Suisse, Carla la métisse blanche nakata Suisse, ya loba nanga bifani soko yambi papa nzange yebise lokwa déjà nazoya nana besoin na mona repas na ye ndeni nazo lamba mais bon lokwa yo lobi sikoyo Carla la métisse blanche nakata Suisse. Carla bambote belé no linganga pe ngo ozoya po olia loboko nanga mais kokatanga musapite pardon. Pardon. Aya bosa nango kanchango mbolongo. Kia nzoka nde musapi na ngai. Ngala lembul sa basanya. O lembola pena sanya mbele lo wande timbwazo lembola. Ndeni. Tana na chelo bilo na sani soko le o lemboli na musapi o lemboli babani o vemboli nde bakomba ba o vemboli o lemboli penzalo nga produit sani pena ngala no tina suka hotelisi sani chepe sani plaza mdabi sana ba sukola mda chelpe bilo nzoka ndo lela jang. Merci voilà. On va inviter au moins na lamba. D'accord, te ko inviter nga c'est trop dur déjà au salango lelo. Ah bon? Lelo déjà. OK. Tito kutani bo lelo déjà nde ozo sala émission au lamba repas wana
Carla à mon yango et ça l'a bien. Ali anon na molimo. Ali yango na molimo. Prochainement penala physiquement. Et puis c'est somme na molimo. Biso siko ba tutoza awa to l'accès le lenge mikolo bakata ka fufu. Ah bon. D'autant to l'accès le lenge mikolo bakata ka fufu yekuna melisoyi. Et l'équipe maman. Et ça l'a bien. D'accord. Merci. Pour nous ça la repas no wana. Après prix ba combien? Imaginons un peu. Bon, pour l'instant la repas wana il y a poulet. Et c'est un fois moins $50. Ou bien à poisson, bien à poulet. Yo na sala. Bon, moi j'aime pas trop poulet hein. Ah, donc yo zam ta. Comme ta vivre frère na mon. Bon, fait oui, mais poulet penza oh il y a chambre froide. Donc nature na poulet té. On ngaka Thomson la chambre froide. Mais pour la chambre froide on nga ngote. Poulet à chambre froide té. Kolonaka poulet chambre froide. Kasi pour le lobby non poulet na. Ah, poulet nyonso. Et ça y a bon moi, mais les coques au liard na. Kwambriye ngate. Plateau ezayanga. Poulet au liard té, mais les coques au liard na. Poule au liard na. Bon. Ko compliqué nga vite. Ça va? OK. Yo lina lamba ni mbolo. Ngana yebite yo yebisanga ndi. Ah bon, pour na biso plan wana, le résa bilo mboka na biso au découvrir. On peut poser moi si. Au kola mbelo pe jona. Poulet, na chemika, tout ça. Il y a émission sous stoyer là. Ouais, ça va. Bon, pour na so na ça lo olingi oyo. So za na $40 au pèse on va $35. Na okakola. Ah. En tout cas finalement non na mona boete. Ah oui. Pour nous ça nini wana zo kakola bongo. Pour na lambela oti. Nana lambela yo lia. Siko na sali mabe. Siko e sali ba combien lo. Yo so mo ngaso na bina peso mbongo ke wenze. So na peso mbongo déclarer. Te wenza mikolo bloqué za ko mata. Tout ça. Ngapi bloqué za mata. Ah. Bloqué za ko mata katalea. Bloqué za ko mata. Kene tu na mpiko légumes. Wa 5000. Mais talon 4 kaso 4 tiges kaka. Ola mbonde. Faut la mbonde bien faire ça. Toke les score bien. Oche monta combien? Obi $35. $35 pour na lambelo pena bien au lié penza au lalipe. Voilà. Ngasko na koko kakola. Ouais, kakola. Voilà. C'est ko kite na so baksa. Bon. Au lobby $35. Malheureusement na émission na biso pour malheureusement ça kakola te malheureusement ngolo bakino na zande no temps. Bon, problème est athée. Au lobby 35. Ngana kakoli. Eko RDC et kakoli na $20. $20 il est belé. Au chata 30 à 25. Et ça va bien. Pour besoin la journée. Faut na bima. Ce que son a lambi na mbongo na son demandé. On tire même vite. Kasi siko yo biso to lobby. Au lobby 35. To kakoli. Yoka. Topesio $20 zela malembe. En tout cas, on a ce que tu as calculé. Au moins que you yo so katelepson pas mon prix direct. Na chepe pas prime na lobby ata 30 ata 25 au lieu de 20. Ata 25 ata 30 au lieu que de nyo so mi balana biso topesi 20. Et voilà ce que les autres personnes salon de bino bon c'est l'émission. On comprendre ngote. Ah donc ça bon na regretter na fundo pas boss. Na yo sa boss, on peut $20 pour na lamba. Boss nanga yebiso ke Fanny ayibakate. Donc le quoi Fanny ayibakate a aussi kakaka. Aussi. Boss azoyoka donc na lobiti. Et kolobate. Na bombi. Déjà au bombi te au lobby déjà fundi indirectement. Oyebi ngote. Ta yonde mutu no pesinga ngo indirectement. Donc indirectement to pesinga ngo déjà directement. D'accord. Comme ça to koki ko kende wenze. Non problème. Mais ce matin ndenge mbule zo menacer ndenge. Nous sommes à chercher. Le colon de mbule zo menacer. Donc peut-être ceux qui comprennent en tout cas désolé biso to tigala. Yoki pola. Mbule beta. Wana yondo ke. Tele kana o ba mbula braza eke bandundu ebeti ba Congo après etondisi ba mai kuna le batu ba koto biso batu ba choli no ba mai njil. D'accord. Njili pe batu ba choli. Tei ba mai njil ba debono mtima njiso etondi debono batu musuna njil. Voilà. Chola ba bilanga batu. Repas na biso. Mbongo na biso. O fona changer sous. Budget na biso. O biso to pesaka yango. Biso to pesaka $20. Na $20 oh. Soki bala moins cher na wenze. Tana do kakola kuna ba mère na bando finga ba mère mo minoko na wenze. Okoma na mama. Chela oyo nana botu sa. Papa boniko, ya oni na ngoila ngaya. Oso mabiloko ne baba ko les clients tu baba ne oso les clients est roi. Yebe na biso client sa roi na ngande na roi ngam no tekelo. So ni to ke na yo. So po ke okufinza lao.
donc moteki nde mta roi nga na roi te so mona roi kufina mbongo maboko aliete voilà na pesi yo $20 o euteli na kati ya Eco RDC na kesi ya Jean Thibaut Chibobois eza vrai papa to pesi yo soko soit la dépense no ekozala boye soko ko sa dépense no ezala ka juste to kabulate so dépense no ezala juste boye et dépendre na yo so peut dépense no esala nyoso mibale et dépendre pe na yo so qui dépense no esenga surplus donc et dépendre pe na yo wana yo mo bakisi. En tout cas, dans une émission, je suis boss pour la vaccine bongo, na wenze ne je suis tapolina. On a regretté. D'accord, comme ça. D'accord, comme ça tu qui est biso. Kadiamboko. Kadiamboko. Lui le tête. Toi qui est na biso. Ah, Kadiamboko. Oui. OK. Fais de quoi là? Kadiamboko. Ba Kadiamboko. Comme ça. Biso to tiki awa donc biso to ke winte to koma kuna to somba somba mwa biloko d'accord d'accord mama e Gombe Kitina komini ya Makala Gombe Kitina komini ya Makala Flat Hotel Nyembo la Grâce oezwami na komini ya Makala na avenue Kimpasi, numéro 4 bis, référence Université, commune à Makala. Magnifique. Flat Hotel Nyembo la Grâce et ça n'a pas service ebelé. Tous en a pas chambre VIP. Pour na biso bandeko tozo uta libanda ya mboka. Et tous en a pas chambre où est standard. Makala. Gombe la Makala. Magnifique. Oyo nyonso aza na pose ya organiser manifestation na ye, cérémonie na ye, salle ya munene ezali awa. C'est fini. Les soldats pour la ville. Les soldats pour la ville. Trop c'est trop. Et Niembo la grâce. Niembo la grâce. Tu vois qui peut dire. Quelle cuisine. Yes. Manangai. Afandawa. Niembo la grâce. Niembo la grâce. Marobi ville. La carte de la na qu'est-ce qu'on a société kaka awa makale qui Flat Hotel Nyembo la Grâce eza numéro 1 na ba flat nyonso ya Kinshasa pona bino bandeko boza libanda ya mboka bo contacter biso na numéro ya WhatsApp na plus 44 78 82 85 91 25 tope bo benga biso na plus 44 740 58 89 303 Pona bandeko bozwami na kati ya Kinshasa bo contacter biso na plus 243 90 496 45 43 topé na 85 33 75 986. Comment je aimais, dans mon rôle scénario, mais d'autres est comme réalité. Message gratuit pour Nabiso Banapoto partout dans le monde. Au moment que tu as un séjour Nabiso Awana Kisasa, place César à mon corps. Na Nyembo la grâce. Donc vraiment, ils ont qualité dans qualité. 5 sur 5. Nyembo la grâce, je aimais. Et en tout cas, papa, je suis content de toi. Merci. Tel père, tel fils. Toi, tu es mon fils. Je ne peux pas te décevoir. Et je peux pas aussi te tuer. Merci, mon fils. Espace Nyembo la grâce, c'est la qualité. Gombe et Kitina commune Makala. Super.
C'est le nom de glace. Au moins, il faut que l'on glace, gamme. Aubergine, avant aubergine. Voilà, donc, ouais. Oui. Au fur et à mesure. Bon, nini oyo awa ezali ta bon. On a pesa kuta chez moi. On a comment pas échanger là. Chérie, on a comment pas échanger là. Là ça ne m'on a pas ça. Ya o teke la ngaka sa o. Ya o teke la ngani. Le jardin. Oh, des ça, Mamie au 300. Il y a un moment où tu as un rouge. Ça, chaque ligne. Au jardin, mon robot. Ça m'a tu la boîte. Ah, tu as 500. 500. On a 500. C'est beau, 500. C'est 500. Il y a un peu combien? 200. Tu as mis 200. C'est le rôle de boudin. Fanny, le roi boudin. Tu as un boudin. Tu as un boudin. Tu as un boudin. Il y a le diamant qui est allé. Au sommet, il faut que maman. On a invité Bélé à mon centre. On a invité Bélé à c'est moi là, David Kolo. Ah, David Kolo, on est correct. Ça, c'est où ça compte la semaine. La bête est là-bas, on cherche. Au tien, on a fait ma cala. Voilà, merci des retours Touti Bongo Wenze, Kozonga na biso yango yo malgré on voulait bêta qui vraiment tout ça li Wenze na biso na mini alimentation ndenge balobaka ngesiko tozongi toyena papa na biso nzange comme ça a présenté biso biloko oye à Zolamba Mukona Lelo a présenté biso et kosala biso vraiment bien makasi. Merci de la part à mon boss Jean Thibaut Baba meilleur vena salon Roger et Samba Nakatia Lausanne. Salon et Samba Nakatia Lausanne de la part à mon boss Jean Thibaut Baba bidonyo sona kat kuna souhaité bino ba meilleur vena bino. Nzange. Voilà. Ah pe mezalaka so witi bango mais so iso ye na yo isilia mozo mona kaka oza mbolongo ah mais on regretter kaka le boss Jean Thibaut Baba a olé yango donc avant au bandano na ko sala au présenter biso no biloko pesa na chasse ah oyo huile oyo ba cube magie Nazana aubergine. Donc disons bah épices. Voilà, bah épices ensemble. Sauf que tu as épices, tu as ingrédients. Voilà. Sauf que tu as ingrédients, tu as bah nin oyo. Bah nin oyo. Aux arrêts. Bon, sauf que aux arrêts, tu as bon, bah blo Mickey. Donc tu as aubergine, monindembi, tomate yambuma oyo kokotawa. Tu as litungulu. Tozana tomate ya boîte. Tomate à boîte et cocota. Tozana ail. Tozana poivron. Ah, poivron ezali. Piment ezali. Ail pe ezali. Tana bosa nango ail ezali. Et loro ezate kaka ail épinard. Ah, n'arrêtez épinard bon. Na badi nanga ah na semoule. Na vu que muto a on a molimo mawa. Na moto akolia ngonde boyende mta osepela. Oh, osepela ko? On a la bière.
To me la 20. Asomelo. 20. Me la 20. O pena ba sango ba la messe. O go mela. Et là on isaka. Saka no yo ka 20 on a sango. Ça va? Na asomelo 20, mutuna ndale la bo ki a osaka nati. Bon. Biso sko to saka ndeno mo Thompson neza malili boye. Na rozo on tena dinso na mai. Fona sa on na malili nango. Après tant on sukola yango na chango siko bepis na tuti mungu na tuti ai. Comprendre na saisonango na chango siko ne na saisonner na chango na kati. Allez. Kati matungu na kati bandembi na che mopanzi na che oil na moto banimba moko kali ngambolongo na ngai. Tant na kalingi Thompson papa. Bon, biso na bangala to benga ngo ko babola. Na kali ngango teke no ekauka do na baboli yango. Ekauka te na baboli yango na mafuta na oil wana. Après wana na longoli yango. Ali na kalingi sikoyo aubergine na ba tomate na ba ndembi na matungulu. Kalingi yango papa na ozwaka mboma moko ya pilipili bien mibale na bwaki na kati. Mais na ofina ngo te. Poso na fina mutu muso ali ya pilipili te. Na chango na kati po epesa moi elenge kwa. Après wana nde sikoyo sauce wana nde na ozwango sikoyo na so na lingi na chango mopanzi tolele ngo bongo. So pe na lingi na sopi yango likola Thompson no chaka mai mukie. Donc fait la sauce mo ya kilo. Voilà. Oui, ezaki tant muta chebwa che na lo bani tant muta Jean boya che chebwa oh na lo bani. Donc muta Jean chebwa boa che hein? Vous comprenez? Donc au moins na ekomba la mo pouf. Bon siko Jean chebwa. Siko Jean chebwa ye moi luki siko eko wana to sa. Na Jean ngo na chebwa boango aleko maman na RDC vandita kao. Merci beaucoup à Ronald Luyindula Kitoko Yaba Kitoko Ronald Luyindula. Merci beaucoup à ma maman Babi, maman Brigitte Nkongo Motema, papa Willy Nkongo, maman Jackie Kilaba, moi Samwinda Leki Mosaka Nelenge. Et pourquoi pas à na ba nyonso balinga fani katale ba nyonso bazolenge le malamu mokolo ya le 31 décembre ya mbotama ya fani katale ya ezabongo Oscar Ngindu Oscar Ngindu ya ba Oscar motema ya Suzy Nyekese na Orlan précisément na France. Donc papa Oscar motema ya mama Suzy Nyekese na kati ya Orlan na France. Donc bino nyonso nazozela kaka dans la bas on a bi touro anniversaire à touro fani katale na ofita on a ba orphelin donc on a redédié journée na ngawana nazala na ba orphelin mais na lisungi na bino donc ceux qui bino pe bo pesinga bo sunginga par rapport ya bo contribuer na oeza projet na nga na part na na 50 francs mais ceux bino pe bo soutenir nga ba Bernice Njolani hein donc ton bo soutenir nga et au salanga ki na sombata moi 5 carton moi 5 sacs à l'osso moi biloko pour na fêter elongo na orphelin. Merci beaucoup Katalea yo au fête anniversaire na on a orphelin mais biso tous en orphelin na biso et aussi na biso donc faut to tchara toujours maboko po to tchara toujours maboko pour faciliter biso bana wana bazwa moya revivre moni biso nde to aboué to na ba parents mais to souffrir mais na siko bano baza orphelin bazangi baboti ba souffrir nini et en plus mutu aboko la banga zapeka mutu vous comprenez biso to na baboti to souffrir mais na bano bazangi baboti donc chaque année nous avons reçu une komora monani abinanga te nzangi moi $100 moi ezali awa mais qui na so mettre sac à loso sac à semoule na so ba moi huile moi nini moi ba package pour faciliter bango bazwa mo loka kolia isala bien donc tant na sala rango moi image pesa la ka mutu moi ya filmer to tindi yango pe batu batali ba mona ke no na pesa moi $100 na pesa moi $50 na kende ipamba te nzambe aokanisanga quand même na moi 50 moi 100 on a pesa ki po ba na wana bazwa moya revivre vraiment mutazongi saka ebeleza ka nzambe geste au sala wana en tout cas nazo encourager yango na osenga pe na ba nyonso o balinganga pa penza nzangi o balinga yo pe fani kataleya o pe balinga émission na biso ya Eco RDC ezapina malamu mingi soki ba soutenir biso na décembre opo bana na bazwelo ko rolia mo loko mela et ça la bien bon na sala boulot maintenant osenga
masalonga na Jean Blaise boy simbata ani pena donc bato ba sentir que papa nzange mtolamba donc olamba ona kinzange na lati penza donc nazolamba donc makamunyoso na kinzange salanga problème et ça biso ba beaucoup facilité nga pas de problème merci beaucoup d'accord que non relata D'accord. Merci beaucoup wana papa na biso nzange alobi asepelisa ba fan na ye asepelisa ba abonné nyoso ya kati ya Eco RDC asepelisa Jean Thibaut Tubwa abi akoki ko sala émission na ki boyete donc il faut comme asko nzange kota na kati oya kobina nzange donc tout le monde penza nzange ndenge nini akose changer et puis aye kolamba naki enzange. Merci beaucoup à ta verdict Yoka 24 mise au point. Banjo zina yaka zina yo mabanjo zina kana ruri nanga yezina kobala nanga yizina zina yo zina yo mabanjo zina Zina yo mabanjo zina Naluri nanga izina Nakobala nanga izina Zina yo Zina yo mabanjo zina Action. Non, c'est pour nous saisonner Mbolongo. Sokango. Vous en avez son temps insert. On a déjà côté pour na quand on a saisonné poisson la mer. Quand on a déjà côté à Mongwa. Na petit épice na tutti. Na pakele yango na poisson la mer. Voilà. Na ko pakele yango ko pakele. Évitez vite to pakele kete. On a tiré. Seigneur Nangai. Nabosani Mosekade. Nabosani Mosekade, Seigneur Nangai. Alors, comment que tu fais les vannes d'arrêter? Raye Jari, Ndembe Jari, Tunguru Jari, et Kube Jari, Nene pour avouer Jari. Je commence Jari à ta. Karewani jalte ça le comment voilà chana voilà kana ngoli kai nata ko sala kwa to saka na mocheka erubu basala ko mama mocheka tata mocheka kama nata ko sala yo motoli ko rambai yo motoli bu sala ngoba mono basola mera choka koti mungu wa maramu koti ba plus na kape maramu donc on va ça ko lelo ya so mo vite fait wana sote na kotia penza lisusu mungu apenza malungate ndako mo senere nangai na bocha lisusu kangawishi narangwisha nano fani katare hawa na kangawishe na projet ni idée ko za bien étant ça kana na soka na prière kaka alambere mobali tangawishi mobali akimiye mama o ngape nalambere kangawishi soko polinganga soko kimango beyo barangwishe mama barangwishe mama o kangawishi mobali akimire mama o arangwe holinga kaete opo nino adali na yende mobali oyo arangwe mama narangwishi yo fani narangwishi yo katare o mosherebende koti yo nanzo urangwe la muruwo anatina no mai na pupu wana ikoto nano bepiche wana bengiredi koti wana lena kubaro fufu na tiri karungu nata kukanga poasola mere
Ya na sa mbala moko. Misa yo mbala moko egalawa. Anangwe mama. Machananga chere jinu na poto chere manjei na poto ngala ja kulamba wana lichacha ima bujira pena jako ya komono ngai nana kama tanano tami na banda kutameje fufu wana naza kuluka tami na tameje fufu liyungulu liyungulu na yungulu fufu dia abina ye pape ngonda papa njanga jaliwana tukanisa kai ndakomona ndakobenga puchiko kwa États-Unis ajako ebicha yabengi nani peti na ngai muchuchu trésor ngiangu ya trésor ngiangu ya dans États-Unis muna la muchuchu pa bengi ndako ebicha yote ya na jaliwa na lisasa bukanisa kaye ninge bagi monoka bajako kanisa ngai ba charge manje bajako kanisa ngai maître doc se motomba bajako kanisa ngai ate na linginde na balolo yangu na jako yunguru ayunguru mbango awa pongenjele kiminki abai moto ali afupuna ngenja wana wa antuka ikolala timokati mote mahe olinga kina jalate ndalo kinga sonita ngamatio na chamba ndeko na mboka nini moninga nyoso na ndeko na ye joje osiri singalo lendo otikelinga nani joje de londre osiri singalo lendo na ilitata sida bilele adisha motometre be bazibe wana grafela na biso mwana kalite duzo na nchilia adisha motometre wana ba metre na biso baza kupesa biso formation na espoir chanyale jiji oui d'accord tokolonga la décision bo likamboni susika celebrate mwana uyo ati celebrate wapi kukiko chambali wate ya mumuri kwa changani kukuza ulindagina jala ndalo yokinga soni ate ngamatio achomba ndeko na mboka nino moninga nyoso na ndeko na ye joje osiri singa bafiereo tena chala fiere wapi mukiri ye siri singa lolendo lelo ngai na ndimiri ngamatio achomba ndeko na mboka nino moninga nyoso na ndeko na ye joje osiri singa lolendo ye Ule pesele na mbote na anselu jolo mwasi mubali ya mama paradis.
Itu ebola lui. Mune jana mama inangu nenda kutia wana ngori wana pachola mele na ngai toke kauke chila kagua ndako bulangu wana ndatu tunelengite na Rome na ome wana na kapisi wana mettre Felice Chamwele mettre Felice Chamwele dako tala mi eliko mbi otikina makamula kulamba te kana kuma kutuma makamula kulamba pona dako jiga Felice moto na basase wana basoro wana dako kotelo yo dako meme maladi dako sala marungate Aliska balo bateo batata batika cuisine ba mama be batika na cuisine. Arero tokobina bina na toto na toto. Arero bina pe ayo toto na toto. Arero mama ngana bina galoko kwa na bina kabana. Ha? Yesengo bina. Nako bina ko. Arero tokobina bo toto na toto ni. Chika njoto angona kumina angona nani? Nomo tina bato yako mimi changenga. Arero. Ako bina njoto na njoto koko nengeni ni baimba gawana bichope bonja mbele kimingi. Arero. Kawa naza kutia aubergine na matunguru. Wanashika naza kufina. Aubergine pwete ile mbawana. Naza kubanisha wana ya kumunu te sava na kutia mwandambo na mai aubergine ile mbi ale na sopia ngoli kuona kwa sola mea kwa mungu mayo na tira ki tomate wana na kutia likolo si bien
Moi salaire wana tika moto kulembisa. Obezine wana matungulu wana kutika obeli kolo ndenge tako cha. Mwele tungulu ndenge tali kolo. Obezine kama tungulu evando obeli kolo. Ndako mono. Tungulu evando obeli kolo. Ela mobali aboli matungulu wana ichala kaebi. Frekop. Ninga bino moko bol bakawana atako frekop wana. Biso to bakango frekop. L'histoire est siri. Aïe. Moi mbo mana pilipili poeti abo kenju lokola mumba. Tum. Ting. Voilà. Tango zaki na bakurita wana. Ba papi makweni. Ba wili mido. Bon. Ndako mono ba denju mikezo. Ba Rafael Dimbwa. Biso baso wana tango toja kukutana toja kuramba. Toja kogboro ba Nelson Tonadio. Wana toja kogboro. Ba Deobelis bango baja na Rwanda. Ba Alpha Chaku bango baja kuna na Canada. Bango baja kutala mungala bango baja kuramba ba bisoro makamuna kurambu isilate. Benegeta akawana. Baladi mabilama. Ladi mabilama hataki peko jana lisata haikutana ngai na ndaku. Na ambeli epumbwa alikuwa yali ngakapumbwa na kwachola me. Akalingire mwa kwachola me wana. Akbori yangu na pumbwa alikakilingi. Alubisoro. Tutaki bilenge na mwinda na soro, balakisi biso makambo na soro. Ai. Na ukapapi sala bengi ngai. Papi Juja, papi sala jimboye moko wana. Benginga badala kia sample na pateke ripianga na grafale mutuchu afombengo. Abianginga balobi yo batekeneke na groupe ka utika ngote na kutika ngote. Go. Na komun ka obeljine lele dako fina na wana. Dako lembe. Tangu na kutia kwa chola me eko umelete. Muni lai. Lai petana no mobimba. Singe na fina yango mwa moke. Wow. Wow. Munge dali bole, lai nakati na belei. Dako kimi sa remibe. Eko remibe tungisa kayo. Lai dako kimi sa. Action. Dako mono nenge obeljine niyo se panjanye rembi. Kasi matungule tukalo beli kolo dako mono. Sikana dako tia poisson me. Nenge na baki poisson me baka utaka ngote ejigate ko malkwana bakongo bakboro ngo na mopanga. Soto tia kango baboli mwa moke. Kawa. Dako kamata sauce, dako tia kolo na yango. Dako mono. Ona imano na charger. Bamera so kuwele. Wana mama Justine Mukundai, mwacha papa Pasteur. Zile Mukundai. Nuka bakombo Zile Mukundai, Justine Mukundai. Wana ba Pasteur, mon beau-frère. Voilà. Jako tala beau-frère kwa jako lamba wana. Beau-frère Mukonjine Rubu. Jumbo etali moke. Tingala tina yangu na ndumu na monene pote. Celebrate na ngeta wa. Yo. Dili kuna kwa sola na. Mati uko sana. Di. Kwa sola mele nyoso na se. Yana na So se di. Wow. Kalau kita kusandi timu aku kange mawana. Kamati mwandambo na mai. Mwandambo na mai sikawa. Oti. Dako mono. Tindambo na mai pote. Sausage ya mama na si. Sene. Na chipo pecha ngai loboko. Wana bajako mingi ngai njange loboko. Papa njange loboko. Yo mwacho batole kinga da kuramba liboma bande ambote yo
na sali boy moi gene mo panji wana ato ba sepe ya mana na boli na lali pongi na malonga wana. Merci na bande kona sobalandaka Eco RDC. Enfin to komi na suka ya Elubu ya Bastar ya papa na biso Enzange Nzange. Voilà, wana Enzange Nzange azo cha biloko na ye. Bon appétit hein. Sauce na ye. Donc yelinga mingi kolamba boye. Voilà. Biloko ndé isa munene, mais ngasko na ya munene te. Ya bato ba saka déclaration. Ah. Ojo munene te ndé so bango nakofungwa mama na ya munene te. Na ya munene ndé so na longwe awo. OK. So na kena nga Lubumbashi na ya munene. Na voyager kana tika mboko. Non bon mona. En tout cas, merci beaucoup. Quel Lubumbashi na ke Congo central. Nitu ya ba Ereka, merci beaucoup. Na soutien na bino. Voilà. Merci beaucoup. Wana ozo kundola ka be misisa. Te nazo lokota pena po be pisse ya na sia. Ah, chérie, oh dameta. Ah dameta ndeni invité no déjà à table. Oh, c'est là. C'est là maman. Théâtre. Te non ça théâtre te. Ah. Ngala na dai muta maboke. Mema o mene vie maboke ngalema. Ngala dai mutu na. On se kofona kundola pasi ya Yesu tokanisa Yesu kuruze. O mende na lobaki. Do so chebo sauce likolo. Muso o mone luke palangana. Merci Antimba Zebede Nzuzi Faro. Voilà. Mutu o mwangani. Antimba Zebede Nzuzi Faro. Voilà. Merci. Chérie. Bébé. Mansang. Oh. Mamboyen. Moi ça kitoko ba ngema nsanga. Okate bayemba. Bato babuka ka bato kingo na boulevard. Ah, ofona chela cameraman nanga. Te yaliate. Aliate na chela cameraman nanga. Te yaliate. Yaliate yango basani le monte yaliate. Lo sava na chela. Sala bo. Chela ngabo. Na chela. OK. Voilà. To fongwa déjà foufou. Voilà. Ouais ça na foufou. Yango te fufu likoloka sana fufu mna mtacha fufu na ina ndenge chérie na chelo kisuka ngana gayara ngawa minga bon appétit nini ngone c'est là na Lucas Koyo ndolongo kota mutu wana munene wana sala kiwa voilà mutu munene ozapi mama boy oy panzani wana yango te katalea nzenge toka nanu ko na toki pona lambi voilà bon nani soir dame kolo yolo bakina ngara bwani apengolo ekotambola na ngai siko fufu yolo bakili yo muzika fufu bimisa na cheke katelina termos ngana mso fufu na jango pesa nga termos na fufu na ikatel na kati katalea na kati wana mama seigneur na nga fufu so za kilo zala ka boy nzamba lola voilà zoma fufu le kage beleti fufu le kage beleti taka na so mi fufu 17000. Seigneur mangai. Seigneur. Tanda misi bula mbimba. Bino bo misa bino nena bino. Na misa bino. Oh ya we. Nakata. Mama, ebela fufu ezali aho. So tiki to pesa nani. Katalea yo leo fufu ko tabi kokota. Côté bikokota. Non lien na fufu na côté là. Olé fona bilombale. Ça va. Olé na maman Damas ezanga. Oh, les années tali. Bon, to prière. Nana catholique. Mais bino na éviter so baba catholique ou catholique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, te péchons merci pour réunir biso lisusu na table où pour ébaquer les obstacles yango. Purifier ngo na makila na contribuer na santé na biso. Upambola ngo na loboko na nguya na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Au nom du Père. Bon appétit. Merci. Quand vous dame, vous en bon. Maman. Maman.
Seigneur Nangai. Amel Toko. L'accent Nicole, le lingue va quatre foufou. Voilà. Merci beaucoup. Tokomi bongo na suka ya émission na biso. Et lubu ya basta ya et papa Inzange. Yambona kende pa ya papa Inzange. Bon moi ande na otoka. Donc il a sabina na la samikolo le lenge ba kataka fufu. To mekana ko sola mom kena invité na biso yepe allié. Aoki biloko ndenge ni. Ponga na yo ke on mabele. Na yo ke on sola zei. Mais invité mutuna mutaza na gune. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Boni. Bien, Fanny Catalea. Merci. Pardon, t'es là la caméra. Comment on s'est présenté là-bas? On a eu kombo na Adona Izola. Naza naza invité. Invité na koloba invité spécial ya vie na moko Nzange. A invité nga pona lia na yoka. Ndenge nini bon en fait loboko na e quoi. Mais y a rien à dire. Ce qui tobi lo côté za mabe, vérité pesa bokabwanité. Mais sur 10 pour nanga azana 7,5. En tout cas j'ai apprécié la nourriture. T'es pour na vie nanga te bon disons. Mais ça vient. Yemo ko katale ngazoli azoko katate. Biloko 7,5. Ah, ataku tu 9 ko chate. Oh, yesko yo ni ba cha combien? Loka mundu mswa meka. Oh, aye bisamino ke no 9,5 ko ya mukie. Oh, ako chata 11 sur 10. Mais ça vient ye. Nzange ça vient. Tu as pas intimidé. Merci. Ça pourcentage. Merci. 7,5. 7,5 bon en fait c'est la première fois que tu n'as lié payer biloko moi mobala lambi. J'ai apprécié quoi. D'accord. Ba dédicace. Bon on a payé dédicace nanga na leki nanga moko motema Gamizola. OK. Sans oublier ma maman que j'aime beaucoup, Julienne Kaba. Na payé pe bambote na mobali nangai Albert Olenga. OK. Omelonga. La pesi ba dédicace belé la famille kota papa kota maman na lela bon fort. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Wanezaki avinae. Avinae tiko kanela mwana bato eza avinae. Waneza avinae tika ko kanela ye. Atani ko mambali na miso ngapa. Oh? Buyo ngaka sandeni. Kota ko mambali ta. Ngazali ngam na lambi po atanga ngai. Oh, mais tenge Albert nde mobali na ye. Akota ngabongota. Oh. Tanga ba Robert Olenga. Ndini. Oh, kasi mobali no boya peki so tanga yo. Ati. Oh. Na itoko na yenda ngavanda le blog itoko bufatanga nenga. Oh, c'est motel na bébé chéri. Papa Blaise, Jean Blaise Nzange. Moi ça va bien. Yanga kombo décourager nga aussi ça na petit mais. L'autre mais lequel leng. Appétit aussi là jamais. D'accord, merci beaucoup Nzange na part nga Fanny Catalea na lié. Malgré Blo Congo Zelo Zei tout wana pour nanga sur 10 au moins 9 ebele bon point ebele bon point 11 sur 10 ebele olobaka si combien donc yo za pena la saba 10 ça 10 c'est olobaka 9 et demi te donc les câbles aux côté c'est donc il y a pesa qui 7 ngana za ce qu'on a c'est à 7 problème tel essentiel yo moko yo ka no tchako je m'excuse. Ouais, ça m'a tombé. Voilà. Pour Nangaï sur 10, ça vous mentir. N'a pas sur 15 sur 10. Parce que au lambi bien, nous se compter la propriété, classement,
tout est que dans les bons. Au Lambelbiso repas oyo linga kolia sokoza nandako. Donc merci. Par rapport il y a repas quand kolia lelo comment font là c'est qu'on a formation na longo RDC. So la ke lumbashi na ke matadi ba boma ba mwanda ke gisangani ba goma au santé pena ke na ya gaya. Na ana ke na funga maraka. Sekonde kolia bosi so liendo funga. Au santé tel mo vimba ngo. OK, c'est bon. Et libo mo vimba côté. Zo vimba ngo moko. Nzangi. Zo vimba. Fufute. Il mo zo vimba donc santé ba aubergine ba ne koti. Santi matamate. Nzange. Kota na kati. Oya kobina. Nzange. Tikako. To bombi. Voilà. Maintenant, c'est la biso résumé. Il y a biloko no repas na biloko no lambi. Donc résumé nango ezandeni. Donc c'est le bien résumé. Na rôle ba que Nazui Thompson nangai ndeza ikana malele nango na chango na maite. Na sali yango papa na saisonné ali na banisko ko sukula on na pompi po Thompson ba sukula ngo to chango na ngata ma osuate ofungoli ma robinet ozo sukula ngo penza malé mais mai wana ezoleka ozo che côté wana après na tuti ai na tuti ndembi na tuti mwa muscade mwa ni na mwa bloka mikemke mwa mungwa na chango na kati na tiki yango evandi na chena ngama ya fufu na la sali potopoto ya semoule na lambi fufu papa na kolamba fufu mote za makasi mais va faire musola mais makasi na biloko et ko peso ba constipation donc folamba fufu mo izala ya bien ya kama na maboko te ya ndenge mo te so ndeni voilà et non normal tant ozolia au sentir que ozolia bloc on normal tant on pose un mélange au sentir que bloc est vandi j'ai payé vandi payé de même bière au comme mélange à 5 à 6 aux à l'aise on comprend on a laissé fufu na zui où na tena moto na kalingi Thompson nanga ana jusqu'au ba tomate ba aubergine ba blok mswani tikala ba matungulu na kati na tyango ensemble tant na siso kalinga na zui où le mususu na tena moto o na kalingi Thompson na tena mpanzi allez na jusqu'au aubergine wana na ba tomate ba matungulu na tena kati na ba nisiko ko bala na zo fino aubergine ya mono aubergine e bungi tant na silisi na jusqu'au Thompson wana na chanka na saino bien nzongo mususu na zui siko sauce wana na tie likolo na chango na moto toki mwa muke poso so pe na chango mwa mungwa poso ya mpeza na mungwa te esimba te mweta onzolia Thompson ozoka ngo na guna ngo kwa mungwa evandi penza tant po simbi ko ta sauce ko sentir que ça va donc en grosso modo yango wana et puis en résumé raison yango d'accord ba dédicace non merci na ba dédicace nanga na ba tebelete na robwaka na ba tebelete na robwaka na bwaki mutali boso beau frère nanga ya comme grand frère nanga le pasteur Gilles Mukundai na mama Justine Mukundai na bana nyonso na kata libota beno so bana kata Lyon na bwaki bino so na bosani neve nanga bado makango aloba oncle obosani nga me yeso ayina kinda bosana ngai na bosani te Malo salle de mort, Ivo sur Voladio, Nabo sanité Massananga DJB Ndombele, Nabo sanité, Choude, Nzuzi Zing, Nabo sanité Choude, Motafere, Nabo sanité Venilando, Nabo sanité Donking Mawa, Nabo sanité Nekapsolo Baki, Nabo sanité Massananga Serge Manze Mfumu, Nakobo Sanaote, Eric Ndongala Lukau nabosani ote Tony Lukau bana nyonso a famille Lukau nabosani binote nabosani te Ginzanza na Luanda nabosani te Boss Miguel le pétrolier na Luanda nano nabosani te na rata Luanda binotu obana Luanda nabosani binote malgré ba kombe leke belé moi na cité ba komona bino nyonso ezate mais bae oyo no sola na bango wana nde Géraldine Tawa ba moto pamba moi sa malonga leki na ngayo abenga nga nyonso yaya zwa code na bona no pepsi ngaka yaya na elo msuna pesa ka code ya pia nga mota pia nga ba code gimuno ka pia nga mbongo te masa nga gimuno ka pia nga mbongo ta pesa nga ba code kaka masa ngai nani Ladi Mabilama ye na masananga papi makweni na masananga mususu Raphaël Dimbwa masananga mususu Raphaël Nzuzi Mikezo bango babenga ngaka mon cher na loko peso te na tino code
Comment maman soit il code ndeni? Ah j'ai nan simbu yati nanga code. So OK, titi muntulu ame ati nanga code. Yambi yombi na moi sine joli bati nanga ba code ngabi. Ah, noti nanga ba code boy ngeni. Ah, maman na talaka boy. Masanga ki muno ka ifsinga bi ah déco pas déco atindeli au code ngale bia ya sola bi nanga Eric Luswama Eric Luamba. Ah, non, viens nanga Frédéric Luamba. Donc on a pena grand frère tokoli na bango Frédéric Luamba. Donc ba mbote belea na kata bundes. Vous comprenez? Viens nanga pe ozana doyen mwana diblé. Mwana diblé viens nanga ozana doyen mwana diblé. Yepe na kata bundes. Eric Luswamu yepe toujours na kata bundes. Bango to batine nga ba mbote bele na ba code. Oh, code so ezangi mema beti. Code koki jamais kozanga. Bon, omoni Irène Boubebo wana pe ba masa nanga tokoli na bango ba Sylvie Mampasi ba Toussaint Mbala wana za lipasa nanga ana kati ya Canada baza kuna na ba Alpha Sako na mwasi na Olga. Donc ma patience fayolo bango tout na kati ya Canada ba Poussine Coco petit frère nanga na ibisa ki au trésor ngiangu masa nanga ye Toto Kisaku bango tout ba na kati États-Unis. Wana kutu ya obosa na te ma sœur na biso Anouari te Kanda to obosa na te pire petit donc yo ebika leki nanga motema de Okanda ana kata Simba na Tanzanie azobeta kuna de Okanda mukok le jonqueur leki nanga trésor mputu patuka bangu na bosa ni binote ah Niole Junior Ngando. Merci bien na bato nyonso botali ngai obolingaka ngai na ope na pesi bino bambote te na pesi bino nyonso bambote na pesi bino numéro nanga obo peut-être boko benga nga pona ozwa ngai ezali plus 243 89 61 77 382 plus 243 89 61 77 382. So comme ngana chawap ozwangai. Mais so looking ngana book face ozwanga te pona mutasimate. Comprendre ngana mutasimate donc ngana mutalibaya na sima. Donc so looking ngai na chawapi ozwingai po changa pe na mutema no place ni yo bomba ngai. Na Facebook kuna na zate ngam na mutalibaya. Nzange kota na kati. Te webe bo mona beta susu. Talaye mokeo alenda mama sembe nzange moke alenda mama donc alenda na nyonso oye koto anaza oye koto naza. D'accord, pesa ba fani no au revoir na ndenga nzange. Au revoir, Njamba Pamboro bino, barubi, bino baso sika bojari bo sabone na kata chaîne oyo ya kitoko. Chaîne yango kaka moteja ko sala ngali kambo. Soko yango te, nana ko sala ngali kambo. Soko bino pe bo kwinga te, nana ko sala ngali kambo. Obe bino, seri de manje fumu. Yebisa Nadine, ata komo na mboke rongwe, ata komo na mboke bungi okotina ngango na Facebook. Po Nadine pe asepere. Bisous. Merci beaucoup, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. D'accord, merci beaucoup, merci Nabande Kolo Sobalandaka Eco RDC Nde Makambo Fani Katale Ande Fia Chocho Zaka toujours Mbokananga. Un grand merci à mon boss Jean Tubo Babi Jean Tubo Makambo Fani Katale Ande Fia Chocho Zaka toujours Mbokananga. Merci à toi Verdi Kioka 24 mise au point. Merci beaucoup à Nora Kalonji Mosa Pembe Nakata Eco Presse et pourquoi pas à Peggy Walungwa ba Peggy, pourquoi pas aussi à JM et pourquoi pas aussi à Vini Mbouya Bavini. Merci beaucoup Tokutani Bongomba Nasima. Soke koza télé réalité te et kozala Elubuya Basta. Soke koza Elubuya Basta te et kozala na si on parlait de toi. Soke zape si on parlait de toi te et koza bongo na émission enquête. Merci beaucoup na invité na biso mukwa lelo ezaki bongo Adonai Zola ya Adonai. Merci beaucoup Tokutani Bongo Mbala Nasima. Bisous bye.